Dora. Salut en tout cas. Merci déjà parce que vous êtes très nombreux en ce moment pour suivre votre émission préférée Astar, une émission qui est toujours présentée par moi, Betty Masengula Star, de Queen, la journaliste internationale et professionnelle. Salutations déjà à l'ingénieur Dave Moubama, le papa de Joyce Davlin, salutations à tout le monde. En tout cas, c'est avec beaucoup de regrets, beaucoup de tristesse que nous présentons cette émission. Vous le savez très bien que l'une de notre, Gusta La Rose, Maman Zouaka, notre collègue, la présentatrice deux émissions sur Africa Promo 243 TV, Libanga TV, vient de perdre son père, son papa, Papa Pierre. En tout cas, nous sommes vraiment affectés, nous sommes de cœur avec elle. Comme vous me voyez, nous sommes à la morgue de Saint-Joseph, ici dans la commune de Limete. En tout cas, paix à son âme. Salutations déjà à Noël Kikiani depuis London, monté ma maman Titi Kikiani, Papa na Victoria Noëlla, la Jorma de Pichuna depuis Paris, en tout cas champion KMB depuis Kenya, Chalère, Charlie José Dia. Voilà quelques interviews avant d'abord Tokotana morgue, Bisika Bazo Bimisa Papa, Potozo Kenokoti Kae, na cimetière à Kinkole. Voilà, je suis avec les artistes comédiens, les artistes musiciens, le journaliste Obaeko. Coller l'ensemble na moko na biso Gusta La Rose wa bungsi papa nae naza awana Souvé. Bonjour. Bonjour maman. Bonne santé. Santé ça bien malgré des papa. Ouais. C'est que mon thème m'a pas si quoi. Ouais. Donc on souhaitait qu'à connaître la famille biologique et puis na artiste et tout Tara La Rosa Gusta Mama Djwaka akufeli papa dege père na biso quoi. Tous les nana bango elongo. Voilà. En tout cas, on a moni vraiment bonne koezali bolingo pe en plus c'est ça parce que bon on travailler na Gusta na groupe il y a Pharaon. Bien que Gusta La Rose a son groupe on a été comme on n'est pas mayonnaise mais yo vraiment bolingo na olakisi ngo oye kolela elongo na Gusta o abungisi papa na ye. Voilà. Alors lilo bani no koko yebisa na bandeko bazolanda biso. Et là on a yebisa bandeko kaka bon moko total qui danger te pour on est dans la fin du monde pour la batoutou. Si on a checké que La Rose a la série Pharaon a quitté, papa Koufin a dit que la ODT, c'est que la monté maman B. Pour l'objet Rose à la la minute on a resté dans déjà à 11h moins. La habité Nana Bino, na maman. Nana ebi comme à 17h, mutaebi à Zatezan. Nzambenda ebi. Donc la rota La Rose a été puis La Rose a quitté série Pharaon à Soanate, à Bundate et ça a rendu la chemin quoi. Donc il faut souhaiter la bonne chance. Tous allons en bon terme, c'est que tu soutenir Tina Souka donc la rolling la tête que la monde a balarme mais les obima donc faut na essuyer en. Merci beaucoup. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Voilà, tout ça pena artiste P, donc Yaya Mayo, donc collègue il y a Gusta La Rose. Bonjour. Bonjour, merci. Voilà, tout le monde est présent à Wana Morgue. Bisika oyo toyeko bimisanzo to ya papa o abota Gusta La Rose da collègue nayo, collègue nanga côté ya micro Yo sko côté scène. Voilà, lilo bani nozanango. Il est balagolo bakaka, il a juste que Nzambo a pesa qui a Nzambo a zui. Papa Kei, la vie continue. Balobi na circonstance nous restaurant de gloire Nzambe. Tu peux Nzambe merci attends que nous artistes Moninga na ya musala yango toyeko pour l'ensemble c'est un peu ça. Voilà. Voilà, okoko yebisa Gusta La Rose nini po yebi keza na bato ebele babungisa pe ba papa boye à se perdre
soit qu'on se perdre contrôle ou soit papa wazaki cher pour naie et qu'on décourager na moi makambo belé un petit conseil au koko pesa e pour azolanda biso ata azana matanga azolela mais akolanda émission. Conseil na repesa Gusta La Rosa premièrement mes condoléances Iskazali biso peut couper le papa et l'on enseigne dans la forte ils ont dit là bato nyonso dans la makasi la vie continue ça te so papa le azate a baissé bras bien tika musala bien les mala musala biso parents bazala les susciter ma to continuer chama on peut ça dans la forte et a continuer chama na ye ya musala tina suka son peut comme conseil. Merci beaucoup mon frère. OK voilà, nana pena artiste mususupe donc voilà pour moi la artiste vraiment baye kolela elongo na Gusta La Rosa. Bonjour. Bonjour. Kombo nani? Dora, artiste Dora. Voilà, artiste Dora. Tout le monde présence na yo na morgue à Saint-Joseph bisika oyo to yoko bimsanzo to ya papa o abota Gusta La Rosa. Lilobani no koki koloba na mukola lelo et surtout na Gusta La Rosa aza collègue na yo. Bon, minga oloba te pour passer à mtema quoi. Biso to na passer longo na e to la neti na morgue to keti cimetière longo. Donc azaka makasi donc ezama mwanzambe nzamba pesa ki pensa mabotoli ye mutazui donc azara makasi a désespéré donc écoute c'est ba dégoût na musala na été donc azara force. Merci beaucoup artiste. Voilà, toi tu appelles Gisèle qui est concert ya Gusta La Rosa qui est moi na Muyandi. Donc bonjour. Bonjour. Collègue ya Gusta La Rosa, bisika oyo, Gusta La Rosa sala ba émission, ba sala ensemble na Africa Promo 243 et puis Libanga TV. To moni pe présence na yo awa na morgue ya Saint-Joseph, bisika oyo Gusta La Rosa aeko bimisanzo to ya papa na bango ezalaki na kati ya morgue. Oyebisi na nu Gusta nini et puis na batu bazolanda biso nini. Na peska Gusta mes condoléances. Acha suscité, la vie continue. Ayebi ke papa sa akomaya mukolo. Papa da saki vina boti Gusta boti bango ebele bango bato batikali batikana mama bango moye Gusta ta susezate fu Gusta tikala akoma ko papa mama na akoma ko mobala mama bango yo mta baboka mama bango ata susite après c'est vraiment makasi po ina tikali ko mobala mama bango donc ya ta susite alonga ba science ataka makasi na musala pa boka mama na ye. Merci beaucoup. Voilà, on a conseil Gisèle qui a passé en tout cas un bon conseil. Gusta La Rosa faut alanda ba conseil oyo. Voilà, merci beaucoup to dapena artiste PA collègue ya Gusta La Rosa. Donc basala kana théâtre pa ya mayo, yé pa yekolele longo na Gusta. Bonjour. Bonjour madame. Voilà, bonne santé. Santé kitoko makasi. Combo. Comment on a Solange Lusanga moi ça ba posa. Voilà, oh, moi ça va pas ça. Moi ça va pas ça pose à dire matang. Ça on a posa non pesa aussi. Voilà, merci Solange, moi ça va pas ça. En tout cas, tout le monde présence na yo awana morgue à Saint-Joseph, bisika oyo, oye kolele longo na collègue na yo Gusta La Rosa, lilobani no kokoloba. En tout cas non, bisaka Gusta La Rosa muninga la ngado mingi bacha nga ba dans ba rôle ebele ba pesa ka nga na ye. Donc aza vraiment makasi courage et nzela biso nyonso donc on a zena ngoka ya ngwana. Voilà. En tout cas merci beaucoup. Merci madame. Bon, surtout bino boza ba comédienne, boza ba star. Oyebi na famille so muta kufi mingi balbara c'est que mutu bo allié surtout ba artiste. Et on a musicien, on a comédien ou je sais pas moi. Ndenge M susu batu ba ko loba. M susu pe Gusta ebili wa papa na ye. M susu pa mata succès. Pour ya mayo ataka eso ki ba rôle ya ba rôle na ebite so ki a commissaire président ta groupe na ebite okoloba nini. Gusta aza muto na vanda na trop donc Gusta donc muninga na vraiment sambela makasi et puis biso pe mayo. So on a qui en tout cas ya mayo vraiment en mon quoi biso vraiment présent vraiment tala biso vraiment ko tapé contrôle la talio mutu boy so za mabe biso ke non oza mabe otambo amabe so ina makambu na yo e indela ka yo moti okima biso vraiment kuna to sambela vraiment makasi. Merci beaucoup Solange, moi ça va pas ça. En tout cas nous continuons notre émission ou notre interview tozana ndeko nanga o azande konanga quoi donc balobi l'ami de mon grand frère Benti Cap na moni lisusu awa ayekolele longo na petite sœur na Gusta La Rosa. Bonjour.
Ouais, bon. Pour ma bonne santé. Qui m'est Betty Massengo de la presse. Voilà, en tout cas, merci beaucoup, Brice Pouba. Tomonio Oye, na morgue, kolele longo na petite sœur na Augusta la Rosa, ou abungsi papa na ye. Un mot et coco à la nini. Bon, en fait, Toye kolela ensemble parce que Eza Passi, c'est une horrible tragédie. Oye, les familles Mobimba. Ça fait tellement mal de perdre papa, ou qui est responsable. Oyo après ça apport on a famille et puis a soumis vraiment makasi après c'est à sali fruit moko après c'est bimisi ba fruit bien c'est pour cela que le bagi non il faut te rendre ba dernier hommage toye awa na Saint Joseph et puis to kolanda eti et c'est quand to recode ça na mabele to zongi ndenge za raka dans les bons nzambe kaka asuka betima ko lo bani na famille Mobimba na Gusta la Rosa. Ouais na bi na Gusta la Rosa azala dur. Et ça m'a dit la rabattu Zamba Kosunga dans les bons papa Azalaki mais papa Azasouste Asalara papa Azali donc a forcé Azaba courage. Voilà. Okay, merci beaucoup Brice Pouba. Donc merci en tout cas à tous mes fans. En tout cas merci beaucoup à l'ingénieur Dav Moubama. Merci beaucoup. Alors je vous laisse d'abord le temps de suivre les images. Ne ba bimisanzo toi papa. Tiba Kotsango na Corbillard après. Ne ba okenango na cimetière ya King Kole. Voilà en tout cas merci beaucoup et à suivre, voilà, avec le nez de la famille, hein, donc grande sœur, il y a Augusta la Rosa, Otolo Barali Kondia, famille, au papa Tikeli Charge, maman, bonjour. Bonjour. Voilà, on m'a cassé pour te cacher né, hein. On m'a cassé. Le jour oyo boyo kobimisanzo tu ya papa. Alors lilo ba koko za la nini na bino ba obotikali et surtout na ndenge bo kenoko kunda papa. Bon lilo beza kaka lokola mokano ese ekokisami papa akei nzambe apesa biso makasi biso totikali na baleki nzambe asunga biso en tout cas toza ensemble. Merci beaucoup na ba oyo pe baye ko rejoindre biso ensemble toza ensemble na bino. Merci. Merci beaucoup. Merci. Tozana petit frère ya Gusta la Rosa. Donc oh ya landi Gusta la Rosa na sima. Bonjour et mes condoléances. Merci beaucoup. Kombo nani? Dieu merci. Voilà, Dieu merci. Lelo tomoni bozana morgue ya Saint Joseph biska bozo bimsanzo to ya papa. Na ebite lilo bani no koko za nango na bande konyoso bazola na biso na minutes oyo koko ebisa bango nini. Bon, naza lilo ba ya makasité. Menasengi kaka merci na ba ndeko to ba ami ba connaissance o ba eko assister biso na moment de tristesse ba eko partager na biso et comme vous aussi le journaliste merci boye ko assister biso na moment de tristesse et tondimi que toza vraiment ebelé toza famille ezali moulayi famille ezaka libota te ndenge tofandaka nde babota biso non namoni que ba connaissance peut bazo apporter les biso quelque chose alors conseil gratuit tout fandaka ka bien na batunyo surtout c'est ça et papa akufi atiki biso ala kisibiso marambo ebele donc chemin na biso eza toujours béni je crois et tozo sentir déjà bénédiction na manzela na biso parce que ba conseil nyonso to apesaki tozo sala kaka ndenge ya sengaki pe to continuer toujours kolanda nzela nzambe ninga conseiller biso c'est tout. Merci beaucoup, courage hein? Merci beaucoup. Merci beaucoup à l'ingénieur Dav Moubama. Nous continuons. Maintenant là, nous sommes avec la maman de Gusta la Rosa. Ah bon, mon aki maman na image to salagi nanda ku siko to sa na morgue. Maman za yemoko ta za accompagner pena ba petite sœur na donc ba maman le ki ya Gusta et puis na maman Kulutu. Ah maman Kulutu na moni oten. Yo posa ouais. Merci maman Kulutu. Voilà, tout banano na maman pour yo loba vraiment mingi après to repé sabino maloba. Maman bonjour.
Bonjour Yaya, bonjour. Bonne santé. Santé bien, vraiment bien. Voilà. En tout cas, to sepeli comment on a sous santé bien pour l'air to yaki nandaku ba to belé vraiment ba mitungi sama ki makasi ba lobi comment faut maman lobakara mukie mais pona lelo lilobane koko sala nini. Lilobananga ezali na pesi nano bafana ya liboso bafana ya Booster la Rose ya mibale na public nyonso oyo moni mokili mobimba bazomona nga mama ya Booster parce que parfois bayeba ke nga na Booster azala mama te ou bien azala mwana moko asala makambo na ndenge na ye mwana libanda ya balabala azala mwana libanda te nga mama na ye alai nga yoyo mais to lokola toza na pasi makasi mpona papa atiki biso eza nzela ya biso nyonso naza mama pe ya losambo ndenge na lakisaka bana nanga mpe nzela losambo yango wana toye mpona kozwa papa na mort na nsima tokende kokunda ye c'est ça. En tout cas merci beaucoup maman. Mais maman oboti ba Gusta combien? Na boti bango naza na bana 9 bazali ba Booster basi bazali misatu mibali bazali 6 c'est ça. Merci beaucoup maman. Courage hein maman. Merci Yaya. En tout cas Gusta wana to retourner ba question musupo balbi maman loba vraiment mingi te. Tout le monde a ce qui senga lobi maman pas beauté belé Aozo ka jeune tisiko azaka jeune en tout cas tous on maman kulutu maman loba Liloba suka ezali toyoko landa semeki na biso poto ke tika ye na dernière de mère na ye nzambe asunga biso eleka na kimia toza na mingi te atikeli biso bana apesa ndeko na makasi ya kosurveiller bana oyo totikali na bango toza na mingi te ya koloba nzambe batela biso. Merci beaucoup maman Kulutu, merci pour nos conseils en tout cas, merci beaucoup. Toi sois maman Leki. Bonjour. Bonjour Yaya. Condoléances. Merci vraiment. Voilà, conseil ni nokoki kopesa na famille o etikali surtout na ndeko na bino na maman o aza maman ya Gusta la Rosa et puis na libota mobimba okoyebisa bango nini? Biso to kopesa bango kaka ko souhaiter bango makasi. Baza na courage. Parce que maman soka za na courage te libota ekokufa. Maman veuve azalaka makasi, hein? Veuve azalaka makasi na makambo nyonso to. Yango na mama moya décourager ezali te parce que ezali mokano nzambe nde epesi keno bango bakabwana na bongo. Balongwe na musika bakomi awa mutu na mutu batelemi na area ya bisi na ye. Ya atelemi na area ya bisi na ya bimi. Mais moninga lisusu pasa nini? Il faut continuer. Faut continuer isika pe akende okutana na area na ye na ndenge ya kotikala pe wana. Bana nyonso baza na courage vraiment eloko mususu koloba ezali te pasi eza na motema mais courage ezala po basimba na liboko na liboko po batambola elongo na Yesu maman Leki. Merci. Amen. Toi peut tata mwasi surtout ba tata mwasi ne bazala ba problème soki ba kufeli ndeko. Oh tata mwasi ndoki. Oh tata mwasi ayoko boto la biloko ndeko na bango. Tata mwasi bonjour. Bonjour. Mes condoléances. Merci. Voilà. Oh tata mwasi ya Gusta la Rosa. Donc on ndeko ya papa na ye. En tout cas tomoni lelo boye famille mobimba ko bimisa ndeko na bino oyo atiki akibiso le les jours oyo bo ketike na cimetière liloba nino ko koloba la bandeko basolanda biso. Merci beaucoup na parole au pesingai ngala nzale ki ya gofre beli mingi ndere bible zoloba Dieu a donné Dieu a pris que Dieu soit loué à se plaire ko zoya na tango yo malgré tout ça la passe na mitema bana bakoli ya na biso pe fala zala lokola tangisi bana ne ale la pe bana mais atiki que Dieu soit loué le coup mon kembo to pesika pa nzambe que Dieu soit loué. Merci beaucoup. Merci beaucoup tata Mwasi. Merci à vous aussi. Courage hein. Voilà, merci beaucoup. Voilà, Tozoapé, grand frère, ya Gusta la Rosa, deuxième nakati ya famille, hein, donc l'ingénieur Daf Moubama. Ok, merci. Bonjour grand frère.
Bonjour. Mes condoléances. Merci. Voilà. Moi, liloba kaka na bandeko bazolanda biso partout dans le monde. Lelo eza jour oyo boyo kobimisa corps à papa na morgue po boke otike na cimetière. Alors liloba no kokoza na nini na bandeko balandi biso. Ah, merci pour la parole. Toyebi que non, c'est difficile pour na batu. Tout le monde n'a pas battu, mais lelo eza siko tourne na biso. Non, c'était pas facile. Mais nzamba pesi biso quand même makasi wana. Ya robanda on est bandeli malgré tout a oumeli vraiment la maladie. Donc depuis 2014 lelo ça fait plus ou moins 8 ans. Oye a sali disons maladie na quoi. Mais azaki papa mon malamu a beaucoup libiso bien. Donc biso nous tout ça bien éduqué. Donc azok orienté mutu na domaine na quoi. Hein, ou amoni kaza musicien accueilli ou aza journaliste accueilli ou aza boé nesinga bonaza nanga informaticien donc amoni pe ndeko na yo aza docteur donc grand frère pe Auguste Mususu oui wana sko azali petit frère ou alandi petite sœur nangai donc aza lokola troisième na biso donc voilà donc c'est un peu ça donc nako lobaka que non nako pesa ba encouragement mi na baleki o yanga batikali bazala toujours babi que non papa zaki mutu mo ndako sangisa zaki mutu mo ndako kabola bisote. Donc, et c'est vraiment que notre bisognos tous à la ini, tout tambour na idéologie, on a parce que oh il y a sali lelo, à l'oni et l'eau moya malam pour na biso. Donc, na foi na les lois aux à la parents, aux à la responsable. Nous avons donc na mutu azo ba responsabilité na quoi. Donc aye ba sens ya vie, ne pona papa to souhaiter kaka ba merci, ngana osenga merci parce que on a ça les lois isa grâce na ye. Oh asali lelo na maman na biso donc baboko libiso penza bien éducation bien ata lelo lembo na biso ya gravité mais tout ça quand même effort ya okunda pe na mon honneur donc c'est un peu ça. Maman Tikali. Oui, merci beaucoup. Comment bisa maman nini? Maman Foza toujours fort atikali mon côté malgré tout papa zali biso bana to zali parce que za logo la parent ou atikali to tikali na ye zaka ye moko wana donc ndé to rozana ye to zani à tout moment dans la circonstance union so daye moko zana ye bi que non to limbara été ata ndebaloba que nata to beba ni ata to sani bika bala na maman ndé mozama ko benda ni zalaka mais mère na biso za mère mo baza très cool surtout pour na wana vraiment wana pena très cool très cool donc ce qui likambo zali pena bengaka alobaka donc après ça rappelle mutu conseil après ça peut donc valeur quoi donc c'est-à-dire sora mono na mbeba ko benga wa ebisio donc wana za déjà bilemo malamu to tikali nango. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup grand frère, courage. En tout cas merci na conseil vraiment je pense bien famille Mobimba et eux qui vraiment conseil oyo to so siko don ye moko Gusta la Rosa oyo to landi et po biso to ye na Paris ya Gusta la Rosa donc voilà to monye ndenga zo lela kuna azo bamana na mabele papa déjà accueilli voilà la vie continue maman Zoaka bonjour. Bonjour Betty Massing. Bonne santé. Oui, santé normale. Voilà. En tout cas, Tomonio Ndengo Salaki vraiment collé la kuna, papa accueilli, atiki biso, mais lilobani ni non na bandeko o nyonso baye kolanda yo, baye kolela elongo na yo, oyebisi bango nini. Vraiment bandeko balandi ngai. Donc on est ensemble na sepeli komona ba mama leki na ngai komona biso nyonso ba mama kulutu biso bana na ba camarades ba mi na yo moko masengu za wana vraiment na sepeli fort na mon boss na ngai papa Dave na sepeli vraiment ya trop oui. Merci beaucoup voilà. Alors potoka bwana oyebisi bandeko nini o bazota la ba image ba ope ba encourager yo. Oui, non, tu as la image, oh, besoin encourager, surtout ma fan nangai dans le monde entier, na bi ke bolingara star na bino Gusta la Rosa, image oyo, misus ba hotela, na bi ke bolingara ngai ya trop. Na bi ke ba contribution na bino yaka wana kutu ya olobate, mais tous les là vraiment ensemble donc liwa ezali liwa te to remona Nathalie Soussou c'est ça. Nde ba embaka vraiment. Oui, aza papa oh vraiment na linga ki makasi. Atana ko na souvenir nini ya papa? Souvenir oh pene blessé ngai no na mutema. Na lingi na fête anniversaire papa Koufi. Bon na yebite vraiment soki na ko banda ko fêter anniversaire wana. Na yebi vraiment te mais nzamba pesa ka makasi. C'est ça. Azaki vivant. Ba su babi papa ndo kato basuki trop.
Oui, ezala nango bakanda. C'est comment muke marrête olela moi oseka et ça la rappelle bien. Vraiment. Mais azaki papa nangata azosa nyonso za papa na lingi mingi na lingaka kaka place akei. Oui, ça fait mal mais motema kaka donc na éviter motema passe vraiment. Courage, hein? Oui, merci. En tout cas, merci beaucoup l'ingénieur Daf Moubama. Je vous laisse le temps de suivre les images. Voilà, to kota sukoyo. Le kwanga na kota teme. L'ingénieur Daf Moubama, to zoara ba image. Ndenge ba obi misakor à papa. Po bazo bongi sae déjà bazo sokola, bazo lati sae ba bimisae afin que ba kel roti ka eskoyo na kinkole na cimetière bisika oyo molimo na e kopema na kimia. Merci beaucoup. Voilà, à suivre.
beaucoup en tout cas à tous nos abonnés, donc nos abonnés de Libara TV, Canal Futur, Africa Promo de Sakwa TV. En tout cas, merci beaucoup. Toya qui ensemble, on est là, Gusta la Rosa, on a pensé que papa la bango, on les a là qui sont la mort, maintenant là, encore ils ont que les cimetières en Pitolé. Donc merci à ma femme grosse pour mon ami Massengou, merci à l'ingénieur Dave Moubama, les papas de Just Davline, et salutations à Noël Kikiani, était ma maman Titi Kikiani, merci. La joie de Pichou na l'île nationale, na Katia à Paris, champion KMB, merci à la Fondation